l'Éternel garde les simples. J'étais malheureuse et il m'a sauvée. Hein? Bon, son invité. Attends, yo zoté. Tala, non ça budget. Non blaguer que tata ko blaguer. Donc, tu na zawa. Donc, faut assurer que na ozwa. O soki na zuité. Hein? Na boma. Oyebi. Na boma bien. Pundi makozona sani. Na boma bien. Pundi makozona sani. Pour bino ne sont pas na longola bino. Nga mona ko mi mamba gérer siko. Na mi poneli, na mi chelinga mo. Bino so bolongwe. Pundi makozona sani. Nini osala? Okozona. Wana zolo bana monoko selinga ta papier te. Ozo prouver nga ke bongo papier na osala soki ondimi demande nga. Je suis prêt à osala papier. Ngolo ba faut silisa nanu et pour ça papier. En quelque sorte. Na l'été za na bonté pour na autant na oboma, faut na za na preuve que na oboma. Je te dis la vérité, au soir. Non ça ni. Au soir. Non joie. Non joie quand c'est la première. Je te dis la vérité. Pesa nga posa nga. Pesa posa na. Gabi no pesa posa na. OK. Ah? Je me trouve ça une mission dans le camp où j'étais. Moi, je ne peux aussi. On dit mal à ça. Est-ce que Colombo a un loco? Mon chéri, on t'a dit que tu as fait un peu de bataille pour un match. Mais comment on moi, je suis un peu moi. Je suis un la zamba. On a vu ta fille, tu as déjà voilà, c'est autant manette. Voilà, c'est autant manette. Kasi na chika na ngapeshe komi mepe mwana na chika. Voilà, stamula sa net gas mbezi as. Yo jadi chimbo mama ya jabu. Mama. Mami mama sa pana. Tuna sa esa net gas mbezi tuna. Sas on net ngafa le mona pe andamba. Eu te sou não tem mais lembrado eu. Mas só lá na PMO. Nesse cara não vimos na só olha aqui. Se não pessoal não amane. Tá bem de mamãe. Não gasto. Olha, lembra até tudo.
Ana tunana. Mulungu. Yes ko. Zera o mamuto zera. Yes on net fani. Te tochi mulungu. Nga kena ngai. Nga kena ngai. Moi obi net ozamwe. O sa ke lo mobe to kompe masa. To sale lo mobe la. Ala moto. Elon. Yo lo ngi ma. Na lo ngi ma. Na bara bara mutu sala ba makambo jolo bati ça mission mien ba tu peux ba omi pour na mbui to mo ba muta ala mangu na kwa mangu c'est c'est maman Poubou. Maman Poubou. Poubou. Fais ça réponse. On fait ça réponse l'année. Dans ce comme en besoin au lobat. Namona kyo. En fait, naïe a pété pour n'attendre à combat battu. Mais on t'engage le combat naïe. Au moins, on est entré dans le fou là. Parce qu'il y a un ma casse pour Nicole. Nicole est l'autre. Mais mission Nicole, ça va 19 vin internet. Quand on a boîte qui a émission en net au monaka. Autant à bas commentaires au monde en débat tout. Bah on se prépare pas même il y a mon coup. Hein Yves, est-ce que yo penzo za qui sont 20 penza bo pour notre émission au bois quand on bateau ba yeba la tête. Ngal lelo na sala comme au bois ka bless kai mibali ba keseni. Hein na nat motema ya madame Merlin. Comme on boit bo solo là. Ozolia lelo nga kuti na mona rata mikio batinde la côté. Et comment yo? Yo lo obengelenga ko betela ka masolo Nicole Vam. Oui na moni yo na Nicole Vam. Ce qu'on a lina yeba. Na mona bino na position bien té. Et mon ennemi wana na mona ki bino mi balé et li koloba ni na personne na comprendre. Ansel. O comme ça ngana vangu eloko la te. Donc so mona biso to so la to ndo so la kama mobo e kaka concernant ba émission ndenge lekela. Concernant internet ndenge kendela ngana ye en tout cas eloko za la te bon. Bien que ye moko aluka nenga ibo. On a vraiment assez intéressant na ngo penzate. Comprendre magambo yambo nenga ibo. Ambo yo. Do yo so kan tsaini yo kan tsaini ndo mona biso to ko mwasina mbali c'est ça. En fait pendant le long naza penza plus na posa et na mona yo na mwasi wana na epite ta musu tanto pona pembe kaka yebango Oh tikana nboyko ba émission nyonso ngana bandu sala banda lelo if so yebi na bandoto nanga yo kando yaka na ba penser nanga à chaque fois on respirer après quelques textes il y a minutes na penser na ba jour mo uzala na plateau oyambaka de plique pomba nuance ouais tant abimisa ki album na liboso non tant abimisi album ne wa mi baleo Bundesliga ouais si on doit les banga et pour nanga parce que on a bien encore des pliques c'est une reconnaissance. Écoute, Tansel. Oui, autant de sang na déplique. Na yamba une émission pour na yo. Oui. Biso na biso batu internet. To pesa na appeler moko pe bato. Nga na pesa o kabose bulembi ya kotumba ya kobia. Ti o yamba ka na émission. Ça qui grâce na nga. Donc ça réciproque.
Donc, en tout cas, Mamba Bolingo, pour Nangaï, Mamba Bolingo, et aussi Maté. Les places dans la Moussala, tout mélange à Mamba Moussala, et puis on a concentré dans le concours de la émission, au bisonio, surtout au Wélela. Nous avons la satellite, nous avons l'information. Nabanga mutute topa mwasi nangate topa ser nangai azamer moboye akotsa moi les moba idée ya ba émission te en tout cas émission tout faut ça la moboye faut ça la moboye ça va n'esprit na makasi oza pire camarade ya Adams dina luzolo boza mutu moko ka ye topa na alio alia luzolo yepsa et puis tu on a mutu na banda loto na makasi tala tika na mambo mutu eza concentré na mambo ya loko na obule nini émission na obule ngai puis yo na zona yo so comme na plateau signala ba ki koma Bonjour évangéliste Fidèle Mambouya. Oui, papa. Toza na biso bien angolo nzambe. Amen, papa. Merci beaucoup, papa. Papa na pesa ki numéro na yo, na pesa ki numéro na yo epa ya mame Milinzemba mosi ya tous pepele ya mbetolo na Londres. Akobenga yo aza na mwa ba problème moko osunga ye kana mabondo. Merci beaucoup. Merci moto na nzambe évangéliste Fidèle Mambouya. Merci papa. Moyo libando bino botambo na mundo. Courant ezate na biso moto moko. Fanda nina. Comment on a un problème t'es dans vendre nga. Est-ce que beau faire ça? Azana o se reposer na chambre. Bon. On voit que conteneur il y a ba preuve parce que jour on to lobaki. Ko ba ko ndima biso. Na moyi makasi bo tambo ka pona ba news pe ba preuve. Banda ko zape yo moko banda ko zape komona yango wana banda lo bano bande kontimati ale te obengi bani ale na malembe na boy ale oui pesa non d'abord raison yo banda ko boy la mona na wasa msala. Fais ça la raison. C'est ma fille. Yango bandaro boya. Voilà, c'est ta fille. Yango bandaro boya. C'est moi na yo moko. Yango bandaro boya. A travailler. C'est ta fille. C'est ta fille. Et là yo au monyo ko ke ne ko sala kuna yango yo. Azui grâce à Tikité, azui sous la gloire. Bah on y va. Bof na déci ma quartier. Allez. Je suis tellement déci comme désiré. Na vraiment déci. Allez. Et là, yo monyo que na ko sala yango yo. Juriste. On va bien. On le bien. Pourquoi? On le bien. On le nini. Mais non, mi bal finalement mi bal yango ba nini. Yango ya moni kanzo ko mo na lukata mundele na ngai. Po mundele so ka déconner. Ah ya ko vanta mo cinéma moko mon amour na déconner pour na boy, pour na boko. Yo sala yango oyebisanga. Aussi oyebisanga ta mokolo moko ale. Et là, on a bien la yo pour ça la qu'est-ce que ma position? Allez dans ma position. Position journalistique. Position il y a hôtel Pezawana. Position on y a hôtel Pezawana. Continue à zapper, tu vas voir. Il y a hôtel Pezawana. Allez. Avant la single, na soukilote. Allez. Ce qui na moni moko na bango passé. Ce qui na moni moko na bango passé. Ou bien bango ou bien ngai.
Merci. Oza mobali ya bablo abobenga bof na bosolola. Ah, tu ne peux pas mener ça directement chez ta sœur. C'est comme ça que ça se passe. Il y a liboso nanu. Olingi moi na yo moko. Je te nourris chez moi là, on sait l'oignon surtout. Tu peux me trahir comme ça. T'inquiète. Hein? T'inquiète. Oza mobali hein. Oza mobali. Mais niveau là té parce que on a cancer na randa komoko. Yo oza beau frère na ngai. Donc c'est obomi ngai. Non? Beau frère, metane ngai. Ngai onde ngai. Yete ngai. Karine, on part, tu vas passer. Non, beau frère. Et loko, il y a madame yo ça la beau frère ici bien sûr, bien beau frère. Karine Aleka. Karine sera le quitter. Karine sera le quitter. Tokeno musika. Bien bala oyo et ko kufa nango. Tu Karine le quitter. Tu Karine le quitter. Après tu vas ni to ça biso bale mibale. Zana ya Irene nalingi na yeba oyebisanga nano makambo nini ezoleka na quartier na bino ya babubu oyebisanga nano ezotambola ndenge nini parce que na quartier wana ba journaliste na bino. Merci moi na 10 ans pour la parole, merci. Na ndenge mbali boso oyambinga émission na vraiment na sepelaka na on apprécier kayo. Ndenge osala émission na yo vraiment aux petites sœurs moko na lingako mingi vraiment ba respect belé na yo pe na musala na yo. Vraiment nga ndeti nga personnellement nga Irene na oka moi na mambozo le kapa na pas na bino so na bino parce que na tia en général donc yo zono animatrice. Voilà animatrice donc wana. Suko chose grave lo ke le ke nga ndeti na quartier na biso na bité so yebi fi moi ki zengi boui. Ya boui to benga ya boui to na ba ya boui pe ba koti mangambango. Ya boui moi na mama seka na papa maswak. Donc ya boui pa koti mangambango abi pe fa ko mara chroniqueur. Abi fa ko mapika journaliste et pe envira ninga mona ba journaliste mais chose grave ezake ya boui mon habité so mangambango changer paré bino ba journaliste ngo bango mo susu mangambango bo sala mangambango bino mo suko fingana Koswana, donc c'est pas bien. Au moins bino na bino bo sa musala faut bo se respecter, bo pesa na ba respect. Yo pesinga respect nga pena peso respect donc ce comique ya Koswana, ya robunda na quartier ba to ba mona bino ya publier ba disons ba photo, bo publier ngo partout ba publication mo ezanga na ngotina donc eza bien te bino bozana pona ko lobela rabatu. Pour ba passer un message pas na bino pas na bino même so ba musicien ndeto mona ba ndeko na so ba musicien ba ndeko na so ba comédien ba bino nde fa bo benga bango po mo ba message na bango ba pesa pas na bino non que bino na bino mo bunda mo soana donc c'est pas bien donc et ça qui passe na passe quand de boui ki zengi pa le ba kota yé pas kota mamba tête degré malheureusement comme ça ya boui abi fa kotango a kotango Azo comprendre ya buya représenter nini kuna arolakisa nini kuna eloko zo kamsanga isuko nalina ya opesa moi conseil moko côté wana ya ba journaliste na biso parce que bazo transmettre biso message aux qui artiste comédien musicien mais et comme ils ont sous animatrice na habité so bozara pe na ba conseiller ne bozara na bino ba chroniqueur ba animateur ba journaliste et tout bon na habité so pe bozara na ba conseiller na bino bazala wana bon netinga kutana na ba journaliste on penate po wala batu bakokutana batu basala ba théâtre ba musicien ba chanteuse bamba koza ma chance okutana ba ngana nazana ngata chance okutana ba ngote na pe place bazarate na bika na solaka na Karine Mokonzi na Grace Mbizi na Feza la star na poto na yo pe yo kutana solano poza petite sœur na nga quartier yo botami na miso na biso ba ya Irene to mona mais moi na 10 ans bino na babu yemba ya bui to za quartier moko yango na yebi pe ba mais attaque mutu na ko pesa ka conseil na ngana rolo baraka omoni ma msuso ba osaleza mabe omoni lingande ko na ndingo milinga yo moko et puis linga nzoto na moi si faut ko se protéger comme batela omoni yo na sepelande na mona ko au présenter mission na ndingo là ta vraiment eza digne pena ya
mwana nzambe omoni nkande na ba neti basi na olobela nde basi ba nga na olobela chronique ya mibali te na olobela nde ya basi. Notre corps est les temples du Saint-Esprit. Moi bambote kaka na ebite bo pesa pe bambote ene mission de bosala. Moi bambote kana ina pesa na bata poto za pe na bata boto pe na bande ko na pesa mbote na kamana nga Ginette Boulala. Tonto Firangoma talaka yo amona Londres tongo. Vie na singa pe no soutenir au petit na biso vraiment au moins na koli lem si yo yebete yo kenda poto mwana na bota maitaza na moi mke amona ba 2000 donc bimika sika boye ba ete vrai bo soutenir ye ya dei mama amadebo mwana mabibi pardon bo soutenir Nikleta Tundu na Londres vraiment na singa na bino bana Luanda bo soutenir ye ça lokolo dedi mettre lia na Luanda. Tania qui sont pas pour soutenir. Merci vraiment. Merci beaucoup. Bon, voilà. Na pesi pour mambote na kovo qui sont pas, motema ya Cynthia qui sont pas. Donc voilà. Na Luanda, bakangi Luanda. Donc nabi keno botika ngate botika mwana 10 ans te héritier kanda itele garçon bio na Paris. Gros bisous dans bambote na ebele mwana 10 ans toujours en marche. La première, c'est grâce des mots. Oui, oui, comme la salle est fort. Mon ami, il faut y aller sur le baquet au Capouana. Et oui, on commence sur la première. Tout le monde. Londres. Londres, maman. Oui, il faut que les Londres, si on a donc des boss brodeurs, Bazali. Ok. Non, mon abon. Non. Oh chérie. Merci Seigneur pour la salle qui gère. La salle qui gère, la Macambo. On va cocater. Il n'y a pas perdu, il n'y a pas sorti. Oh. Ah non, ne fais pas. Oh, ne fais pas ça. Ah, grâce tes mots. C'est toi la première. C'est toi qui mérites. La première, c'est toi. Grâce tes mots. La première, c'est grâce. La première, c'est tes mots. La première, c'est grâce. La première, c'est tes mots. C'est moi. Oui, c'est toi la première grâce. Personne d'autre. Même ton bibi qui n'a yo photo na biso ya mtaka la yit. Et ça grâce. Au contraire na comprendre mote. On créer base. Na nzoto ya base nanga. Ah c'est là que c'est bon. Mikolo sala jamu na ye. Pour comme il publier quitter. Na créer base nanga. Ah ezali kambia. Na le kaka. Yo ndo mpa na nzoto. Na le kaka. Na le kaka. Pour ton information. Comment ma publication nous s'arrête quoi? Hein? Il faut imaginer le nom. Merci. Merci vraiment. Donc, au fond, on est là masolo. Il y a kafu kafu, il y a pas à ma beauté. Modéro. Oh ni. Figo figo fio. Hein? Vous avez mal au bas. Vous assure. Ayembelio, Azamisete. Azamisete. Maman fana yo. Vitesse à jeu ça a. Bien, vous. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Boss Brothers TV désormais sur satellite et en RDC. Soyons connectés avec l'excellente musique congolaise.
suivant des moments de joie et d'amour avec les fêtes de mariage et d'anniversaire. Nourrissons notre foi en Dieu avec les services de prière et de culte. Suivons l'histoire du Congo et les documentaires des Congolais. Soyons connectés sur les actualités des filles et des fils du pays partout dans le monde. Découvrons des émissions de qualité, partageons notre savoir. Nous sommes à votre disposition pour vos émissions directes de notre studio, dans vos studios, dans vos églises ou même dans vos maisons. Appelez-nous, contactez-nous sur WhatsApp. Boss Province TV, tout le monde en parle. Donc c'est que tu vends d'habitude. T'es ton vent d'habitude c'est pour yo. Modero le bana yé abimaki. Oyo kutanga. Na kuti mutute modero zakana mutute. So kuteni mutute. Azakane nanga. Azakane nanga. Tenga na expliquer onde. Fallait pas discuter. Oyo salaki. Et faut moi ngala va marcher. Yo ça te pour noyenga. Problème est ça. Ah, d'accord voiture. Nani ko vend na chroniqueuse à solo. Reconnu mondialement. Nga. Au moins, on a pas de émission dans les arts. Akimio, Landa, Naya Kutra. Landa, maman, quand elle sonne, on m'a dit dans mon bain de Landa. Quand elle sonne, elle est Landa. Rendez-vous. Landa, maman, Landa. Obaya Kimo, c'est ça passe. Rendez-vous dans 3 jours. Léo, t'as chronique voiture. Et bon, maman, comment on chie dans la maman? Bon, on a bimaté. On a bimaté. Et là, on te sait qu'il fout à maraté, mais on a fout. Et puis, on a enquêté dans 0A. okazo lekela nga yo lekela nga makasi tina niveau buzo ba boy penza bien te bien te étincelle et comme tina niveau ba publier na modéro na internet allez siko elo nini oyo lingi wa apprendre nga aussi longtemps nga moko na moni ba image na internet. Ezate ko loba ke bazwaki mutu na yo basangisi na nzoto na yo na nzoto mutu mususu basangisi nga na yebio très bien peut-être ko ça n'est pas batu musute bazwaki mutu na nga na nzoto mutu mususu basangisi ko ça batu mususu alors nga sko ko sanga ponga na yebio Yves nga na tonsel wazawa dio mwana 10 ans moso na bimé na modéro. Bimé pour na gagner concours ezaki pour intérêt et pour na badosa na ngona ndima et que soka na ba publication koloba nga teke za pour intérêt ngana to yokanaki oloba na ngai nungu komi nga ozasu ya mutu musu te komi nga ali komi siko bando publier sur internet et puis na akena ngopete tala to tika kaka loko ekomi déjà ya ba publication internet ekomi mabe makasi to tika mais il va publier na image no mobimba nde ba bota yo et puis nous avons wane loko wanga te pour montant de ba ke oyebi nga bien nga pe na yebi bien tina kati alors wane loko yo wanga na te wana raison moto ko pousser oyo convaincre nga. Laisse-moi te dire qu'ils ont un bon artiste. Je vais la TV, on a mon TV. Bolingo artiste, kolobananga bolingo artiste te. Nga ba publier ngai eza nango makambo boye. On a ma eza nango intérêt nous a eza nango lukuta biso nyonso to gagner marché. Mais rien n'empêche. Mais oyo ezaki une fois oyo ekomaki ba. Mais non ils sont comme il y a. Ekomaki habitude. On a une fois. Te ba photo ba publier ezali na ba place différente. Yves, ce qui est au bimaki na matop pour gagner. En tout cas, pour ngai, pour ngai. Alors, tu continues pour le biso. Il y a eu qui était un peu qui était dans la biso. Nga pour ngai to tika na biso. Na ko na ngai te, otamboana mwasi mo boye, mobali kuta sambora ne pete, mutafuta mbora makasi za mwasi.
Moi, si mon robot va publier sur Internet, tout le monde a yémi, partout. On a encore un gâteau. Gaï Wazawadi, moi, on a 10 ans. Tala. Tansel. Tala. Natika mobile pembe. Tansel. Et il va le coûter ma casse. Na bandara na suki salate. Na bandara na kendango kai pa na suki salate. Suka yango. Okabwana ngati ba loti lo zaya. Na zaya yo pona libela. Na ebisi suka yango. Na kozala kana yo partout. Wala coûter ma casse. Yo tikanga. Sonzo. O tikanga. Sonzo. Tando pesinga sur ma vie na internet. Wala coûter. Wala coûter ma casse. Et quand tu Congo baiser le que sous ma baise, et la possible actualité boy. Il y a un tikinga. Il faut au sala oyo moni ya malunga ya kosala sali. Ngapo na ngai totika na biso. Nane loko tika ti kwa mobile nanga. Na otika ote. Bana ngai moko mukolo nzoto na boyi. Na kosio. Na boyi ko? If to yebani. Oyebi ki to sala bongo biso c'est ça na okopa baise. Parce que zo so motema poani. C'est comme ça copa base hein au bisonyo sto yebi eza copa base ngasko na lingi na ngate to sala ba base olinga makasi batika OK pas itolinga oboya ngati tata mukiti so moba tembe pusa ka leka oza posa siko ba publier nga na internet makasi oza posa ba publier nga na internet non compte publication mon na lemba publication et soit ngati sala nga pesonite c'est quoi le roi yo lemba publication te ngai le quoi déjà ba publier nga ngona na lingi soute ba publier ngai okolinga il faut nesi okete OK pas été oh niliko voilà mosani na moni oza posa ba publier biso voilà mosani oza posa ba publier biso na internet hein excellent oh Tikana ngo. Tikana ngo. Tikana ngo. Ta sosa posa ba publier, sosa posa ba publier. Dans ce Yves. Siko, oui, c'est vrai. Et toi qui vas journaliste la position oh. Comment on dit collègues. Non, vie privée. Et ça suffit. T'as une caméra ça a dans cette émission t'es à vie privée. C'est beau été. Oh, vous voyez pas qui vous ça la moussala un jour pour réussir. On les cana na ningi besoin les cana baba candidater on au moins ça va comportement oh Yves Nayo vraiment. Bon qui parle artiste à la raté. Le bas qui nous surprendre de partout. Artiste à la vie privée. Artiste à la vie privée. Kasi yo lokola artiste à la vie privée. Fallait quand ndengo wana otambola na cameraman na yo na micro na ondengo yo kuta biso filmer à nous publier na internet. Kasi publier ba bezo bino bo luka yango yo. Nyoso bino bo luko ba bez. Boliko landa batu partout bon na batu ba venda ba oyena caméra pour luka ka bez. On luka ka ba vi no palanga. Oh. Tala. Omoni soki yo lingoluka concurrence nangai na maramba émission nazana ancien na yo sur internet oh papa oni ko yango da kusoba oni ke na ropanza kamera ozo filmer na autorisation oui vraiment n'évitez où t'es dans ma cambo et ce qu'on veut c'est un boy n'est bon les cas la compétition on est bon les cas nos bas qui n'a pas d'artiste là la raté partout et si comme on est sur ma bécolé qui est là et si quand yo journaliste ou bien artiste mon quelconque au sein de ma bé un artiste poursuivre yo jusqu'à la fin les non quand la chancelle va se donner Yves bah je ça là oh et c'est ngeli basala vraiment naza vraiment dessus ceux qui za bande kunanga iboso kende la ngona bandenge oyo ki journaliste ngo bozo memela ngona ba boye ou même ba baisse boye et ça bien oh yo chungana ere pousse nos obi masako laka ndako ekomi ayo ukena ngwa okoma mimona mais papa lelo nde final la makambo surtout na bande osala ah oh papa mama final ngana yebesa kana match soki lelo final okente eh joga kuna papa mimi papa pardon
makambo nyonso nga nasali vraiment papa Ulangi papa Ulangi papa makambo nyonso nga na mama makambo osali kaka ya malamu oyo osali opesi biso pasi makambo ya malongo osali osali bêtise polele boye libanda junga boye na jolu bana yo pour ngatala terma nde makambo malamu osali opesi biso so ba biblio no mutakala makambo malamu osali okofingisa nga kuna patitu na mwasi na ye makambo malamu osali yango na mama bijou mama bijou mama na Mika ayepe apesi biso rapport na ye kaka yo mutu moko boye tozwanaka mabe na bato ok permane bizonga boye Ulangi na jolu bana ne junga kende de sabria toi na mono na bilamba te oto mama kolo no sala ngo bima ko mata na porte wana lelo makulu lokula mboloko yo jo sakana ngai mama na bino zali bala ba publier wa bino mona mutakale loko mecheki tala bato obebisaka donc ba chaîne ya bato obebisa kombo ya misala nde bango yeyo te et pourtant za misala moko malamu soki ovandi na kimia na mono libando usam na mono ka libanda hein Olangi yega bimia Kate Olangi yo Ulangi kende na pukwa yaka ukoti na rupangu tika ya kende tika ye na pukwa na mono na kukato na bilambe loko ngozo sele fier na bwa keli shoyi na niati yangu jera kende umona nga tata ndo sango ozaka mo likemba balo tilobi yona nani yeleo natanga kombo na yona nani natanga kombo na bona fula yo de toute façon nga Nicole Vangu na ba chronique nakoki kotanga kombo na te parce que bino nde bosambwa te nani publication nini mutaka l'internet omoni ba base na bino boni bo créer pour émission na bino miki on ezwa gaz mutaka l'internet nga na salela ngo te na eza video na yo eza image na yo en fait nga na okamwa na ndenge mikumisaka na ndenge mizalelaka na mwa kombo mokie ozalaka nango mpo nayebi mosala na nga nzongo mitokenda alobi wawa yo na nga distance ya molai mama yala bino mike wana na okiotikala pourquoi bocreye bese na nzoto nanga mpo ata moke te na nzela wana neti nga nazwa gaz na nsima na yo mais pourquoi bocreye bese wana na nzoto nanga oyelo te parce que naza n'importe qui te na monde oboyebi ke napesaka ozaka bongo likemba na eloko te yango bocreye bese na nzoto nanga bonga nde naza boye deja na vanda da na ngwende na nga baémission na nga etalamaka yamba baprêtre ça même pas 1000 vues. Oh là là. On va comparer mon émission avec ça à 100 000 vues. Yo, vérifiez le son. T'as nyama mike mike. Pendez de l'autre côté. Si les sango. Pendez options. Mon candidat à monde boy. Monica kana chaîne wana. De l'autre côté. Bozo sala ba campagne mabe wana. Parce que dans ndimé te ko za yo. Na bima leader. Yo na ba publier bongo. Vidéo ya 49 minutes. One minute. Poka ba bimisa na vote sia. Salande musala mama. Présentez mission na unie, la tamia. Total amigo la TV. Omanda Sopiro. Sopiro ma arsi. Zengi ba ebi ke nga Nicole Vangu. Na yo no zala. Sopiro ma arsi. Ba mi shishepe bayemba yo. Bayemba pe Nicole Vangu ba tiana njomo me ba kroni fuati zengi. Yo no zala. Yo me rabisha bizengi na ne. Temu de rabisha bizengi kroni fuati. Kroni fuati mutabengi biso bizengi. Nadire yo kote la ngeke katela na likambo mondo. Zero na biso ke ngai na yo. Kokana te banda lelo tie so. Ngande so nazaki na place na yo. Na kopesa nde nzoto. Vote bino de ko créer ngate et puis
Et puis d'ailleurs, na solo na yo te. Na solo na yo te. Kokima te. Vas à chercher na yo. Attention à qui fait. Eh, Kosimba ete. Attention. Na yo. Mais il fallait qu'on ait expliqué pour encore comprendre. Pour bango, balingi ko tout mon nga pour bango bazwa gaz. Bon ça bon. Moto muso atumba ko azanga. Siko babenga ngo bezi. Babenga ngo ben. Bezi. Incha nde bezi za bongo. Kapuli ngapena tumbo na zwa bezi. Pesa bezi. Okoseli pululu makambu. Ya boyete okoseli buibui makambo okoseli makambo boyo zwa gaz akende bien mais nde boshoni kabwe bato misusu bateme na bapare na bango bazozwa bino baimage topibiango whatsapp ngakundele na pibiango na ver mama nga nyoso na bisa iyo ebisa buibui ngayo yotie muta mabe muta mbango wende bes wala bese bakanta tokoluka besa maboma kasi nyoso mbezi bese bata mabonga mga tsira bulumbu nga Mbembe. Ya puli yo bakaya mukala mwa ngande babotanga yo o piqué crise. Ya mwana ngaya mi. Ngwana sana atale na mwana. Mbembe. Impoli. Sio, mwana. Li ambu. Bonjour. Bien. On dit silence s'il vous plaît. Merci. Attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. On dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous nous sommes dit mais Bino, Bobby Malibanda, non? Bobby Malibanda, vous savez, Nakotibino. Tete, Bimalibanda. Non, protocole, Bimsa Malibanda, s'il vous plaît. Hein? Maman? Non, allez, tout d'abord, on a posé la mauvaise. Posez la mauvaise année. Viens. Yo. Beaucoup de star, vous savez, émission. Mais tokomina suka, tosobandaki, tokomina suka. Le moyen to pesa bino chance wana ezate. Et puis le modèle na bino pour ça la ligne. Bicho, mwana nina notre mapena bandozo bila batbala sana TV. Neti nini yo? Bon, maman, pour to sunga bango, ou pesa bango bakiti na sima wana ba vanda, bo déranger te. Ah te. Te awate. Merci. Tika kiti wana, tika. Ya ko fana na kiti sushi.
Va, je ta charge. Faut bon, c'est bon, les lokola baza na susi bayebela koezolekala bakoza kimia balala. Ok. Je disais, mieux vaut la fête d'une chose que son commencement. Bino nyonso boyebi concours oyo tozalaki nango bande bandeli moto nyonso ayebi ndenge ase preste maye toloba mingi te. Donc eza émission Congo Base. Donc na bino nyonso toza moto wana besoin kaka ya motu moko moto wana moko nde akobima ye nde abanda kosala émission wana ya Congo Base. En tout cas, il ne pas dans n'importe quelle chaîne, il est dans les Boys Brothers. Donc, ils ont une chaîne Moko, ils ont la TNT, on est sur la télévision, on est connecté à la TNT, émission de la KTP, ils rappellent dans Internet, le site Internet, et partout dans le monde. Donc, tout le monde ça, tout le monde. En tout cas, ouais, à l'élater, à regretter, c'est pas la fin du monde. Concours et continuer. Deuxième édition, ils ont première édition, deuxième édition aux Ala, troisième édition aux Ala. Les tombates, qu'on soit naté, bon, ça va plus long sur au Moko. Ensuite, de Yokan. C'est quoi? Viteni continue aspect ou bien et puis aisance dans la monarchie Nicole Van. Non, c'est dans la monarchie Adams. Pourquoi? Par rapport à quel rapport? Par rapport à la culture. Pourquoi? Hein? C'est pas possible. Et vous allez tout ça, tout ça. Et vous allez président. Babimbo. Ah non. Vous m'en avez dit. Bon, Karim Mokonzi. Vous allez sortir pourquoi? Nicole Femme. Non, président, non. Aisance Plateau. Parole publique. S'il te plaît, Marlène, tout ça. Jamais. Marlène, t'es, comme si grâce t'es. Jamais. Yves qui parle. Voilà, soit tes points de vue. C'est la France. Non. Par rapport, il y a critère, aspect plateau, parole publique, beauté ou essence naturelle. Tobimisi Nicole Fang. Non, pas Nicole Fang. Non. Bonjour. Non, ce n'est pas. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Merci. Je me présente au nom de Sidi Bomboma. Je suis le représentant du Boss Rodé. Merci, je vous félicite par rapport à j'ai concours Nabino. Je félicite aussi le membre du jury. Merci. Mais ce qui est plus important, c'est pas ça. Nazana va une magie à Bino. Je peux vous montrer. Voilà. Par rapport à ce que vous faisiez. C'est pas encore fini. Ma image est belle. Voilà, deuxième image. Voilà, deuxième image. Papa. Vous dites que Bino Penda aussi, ça fallait rendre ça, franchement.
Merci. Ce que moi je peux ajouter, c'est que l'image est belle, l'image est vraiment belle. Mais par rapport au concours de Sali, et félicitations d'abord à ma chérie Nabiso dans le Sali. Les gagnants, eux, le monsieur Christian Douce. Parce que parmi les images qu'on a dans Mbawa, il y a des images bien. Il mérite. Félicitations, mon frère. Et là, on y a Malouba Christian Douce à ça. Je le bref. L'image, vous pouvez regarder pour Christian. L'invité, on est à ma désordre. Et bon, on peut aller à ça, on peut ne peut pas continuer. Tu as qu'à la même maison, ma chérie. Maman, elle était maman, tu es à ça. Là, c'est le Moukalao, puis surtout Tindaka. Si vous avez un autre, on a besoin de surtout surtout ça là. Oui, au Tindaka, on parle d'aujourd'hui, nous sommes ça. Non, non, tiens, ma belle, je suis au téléphone. S'il vous plaît, madame. Ça va demander dans mon téléphone là. Madame, voilà, c'est ça. Ah, papa, la activité, oui, d'abord, il m'a fait. D'abord, il m'a fait. On a pour la suite. Oh. Papa, vrai. Ah, mais moi, ça va. Non, moi, Anaïo, papa. À vous la parole. Pourquoi protégez-moi un autre vraiment, papa? Découvrez Dynamique Congo, une agence de fret pas comme les autres. Oganga nini? Papa maman balé la tine biloro. Ah, solution de Jésus maman maman na Dynamique Congo ya na mwasi. Eh non ko so tetala. Agence ya kitoko yango yo ko sepela. Maman please mimanga please. Kitoko. Maman souvent na carton pardon. Solution est faite. Carton, vous allez du bas. Oui, maman. Dynamique Congo, full service. Dynamique Congo, le fret à domicile sur mesure. Le prix, le service à la clientèle sont le secret de notre métier. J'ai-moi là, yo. Et ça, n'a sonné au thé. Papa, tu as un accord. Mon frère. La séance est levée. La séance est levée. Et ça normal, et ça va finir, c'est ça qui est normal. Tant à ta base, c'est ça. Et ça va finir, c'est ça la bonne. Et par rapport à quoi, maman? Par rapport à quoi? C'est ma vie. Et ça, vie privée, là. Allô? Et t'as les moutoutés concernés, mais moutoutés. Allô? Massi Baké. Massi Baké. Vero bosangi. Zali kambo moko boete. Tala mona mosi ya mayele. Ajo bukanda ko nyoso. Vero? Abukinda ko nyoso, abaninda ko mususu. Azana mbo una yesu. Mama ye. Mama. Boniko. Ezaka bakoteri. Ezaka bakoteri penza. Yomba loba ba eloko koso ba organiser na Congo ezaka boye, esuka ka boye. Nini? Nga pe na nyoso tu na sali ba base na nga na créer ba blon na nga belé na créer. Likam nini luba na? Mais na suka penza papa ta yo moko. Ba kebimisa mo mbali ya kutu. Ayeba ni kutu te. Ba mission asala kana ete nini te ba misika mo mbali mo oyende mutabimi. Ba résultat bi na jeu. Papa
garçon moko ayaka tout monde amona na biso payé azakata na sens te alataka bien te alobaka pe lokote akotaka so akota lekana kaka to mona kaye ngapi na yebiti ce garçon nga sa journaliste soka uta wapi soki wapi o yende mutabimi yo binite papa na bimi na ngai te oh nzambe na mbongo na yo ya tike buke ebela mbongo wana bapesi na kuna bele ah mama nazosona na bakarte ah nazokanga mafuta na ngamona nazomimi chacha nazomi libefe nyonso to wana ka jana lukula yo juté ebele ya ba dépense yo sali au futi ba billet na yo ba séjour na yo awa est-ce ba kuzungisa yango papa bango ba yebi na bango pete ngati na ye anga na ye na ndenge na ngai ngana ye na ndenge na ngai mutafutile mutasumbele nga billet na ngai mwazinga nga pe mingi kuna tala bi alanda be mission na ngai if joboke garçon de luxe yene mutafutile nga billet na komi awa pona ya makambo na nga ba concours oh yo tio ye wana ndego yaki wana yaki na billet na yo moko na billet na nga moko alors cherche mama na yo ateka kama kala tika na ngai nazo yo kaka mpasi na motema na bundia mo mkolo msusu na kati ndako na lobi ya salabuyi chama boku boyi écarte-moi un peu ma jambe salabuyi uza kulandanga ta mokete yo za kuwila kaka bote soko sala munoko boye osina nini oyo soko bukanga nini photo che barouge autam dango bate akabongo ta omoni grâce ya makambo mususu ta séjour yo tosalaka mpo bino koniko oyo bojo osalaka bomoni yango te ekomi lokola bokomi bate kotelemaka na nzela omoni eza na bato mosusu lokola manager bofi bosangi ye aza konike ye okomona te aza konike kasi aloti kitoko propre akofinga moto te mwafinga moto eza te mpo tosalaka mosala ye bino ototikaka opandi boye bolandaka mami ilela te ye pazala kuna ya kokaki ye pe mami ilela azali kuna ya kokaki akimaki ye kutakoma etina mami ilela jute oh mami ilela mutu alataka propre avandi na télévision bwatu bazakulanda mutu azakulu bana flanche kitoko akuka na bilambo oyo bino bolataka ye alataka boyi te tala makambo azali mwasi aza kose respecte na télévision aza koluba comme il doit na science botanique oyo bango batanga soko ngai olobaki mabe te kasi nzota mosi eza mojipi ojipi boye eza mpona kolakisa mokili mobimba te tala ngai suka na yo awa nini kasi eloko oyilaki aozwi te ojotonga makoni ok mbongo oyo tolingaki tozomba na lopango biyalele tour uteni basinga otala moninga na yo esika akomi sangoni na nini asavubu una bufwanda yadinga bufwanda le 20 bazala ma amo na kasavubu vandat ngayamba ko pa biso Mama libation ngova ka Giovanna ngobanda. Ala ba offense abo ya fe. Afenda ku uzabi na charisme. Album. Angaye. Offense abo pausa tate. Polo le kamsha charisme yo. Ndire muntu. Eba charisme pola ana. Ndiye mutamalunga. Eta, tata mamba, mukireta makambute. Makambe ne so le kanya. Pulu no pande ko bandu bande ko. Na di pa le 20 na asavubu. Parce ba mettre bazala na chez AKP. Maître dragon. Ya ba mettre ba mettre dragon ba mettre shimbo. Ba ngana shamba na kan. Ya kave za komi. Na koko Kuluna koko kota tena kafe ko ba mettre ceinture baza pona sécurité. Efongoleri yango. Atonyosho ba utala. Pesa ngai. Longwa. Yupe ochana sima ba yesko. Yo Facebook ni panjana kuma polele. Bana ko fonko ko. Yo na no mona te place zo tia Facebook boy ba tubi otonga. Nga ne place enfant. Zumela malaria te loko te typhoïde te mo tonga kaka ya dans les villes. Pantalon nesko na hôtel ngo sa. Ba so ona yo. La place on enfant. Et ça va moi soin hein. Vous ne sommes pas vous.
Moi, c'est pas yo, moi, je papa, yo te ah. Nani bokilo. Pesa ngaki. Pesa ngaki. Pesa mimi asi. Tukana baba makamuto, mambo oyo toyoki pesa uti. Tata, apa makambo ba mete makambo susu. Oye, amani ba. Solution na fande o mona ba yo Moi soin, Mimi faut ça, moi soin. Pono tika fanda. Mwana batu. Ezali foot ya biloko nyonso oyo tosali biso. Fanda bosa. Itata mwana batu. Passez na no message to lamse sima. Mais bon, tu as le message. Tu bangi zawa koko zoka mabe. Muni na ngoyera. Atika ina yo bisa so semulo. Usaka sima. Ningi ya silu. Lo bana. Mama, kwa hiyo demisa tata, demisa bokilo nao. Azaka bokilo nao. Là mtu ko njura fo ya libaba dimne farti. La fait pas la chose. So mo moni ke ngonga kuluba makambo ya bien. Ma tata yano dimke. Mama, wabeni ba journaliste ana. Apata va mtarani ba ko sambusa, ko sasa makambo. Jour aziriboe. Baponi ata mutu moko te. Tikaboui. Jura baponi ata mutu moko te. Bako na kota te wana sutala soki ba journaliste mais na comprendre que nani. Toyebi yote. Nani. Toyebi yote. Nani. Toyebi yote. Ba misambo ici. Toyebi ba jumu. Mama tuna ba journaliste. Ba journaliste. Moi mobile ayeba ni pete journaliste on dirait ja chika. Écoute na obenge konfuati. Christian nani? Christian Doge. Amela masanga kulexa Doge. Eza Doge ni comme Christian Doge. Aja boga, aja mwindu, aja bien. Christian Doge. Azaka moi sima boy. Aza sima moitié. Christian Doge. Abina kana clip oya ba edenda kasa. Taba simbanga. Taba aja di bochone evimba siba ne pe evimba. Buibuye. Chego monia. Ngai loko mususu na lingina sale fo respect kotaka. Tellement on a quitté. Siko banani bazangi o. Bon. Banani o baponi bango te. Bako bajake very. Makambo ya ba journaliste ezala kama makambo ya internet. Kota nano yuko dira. Kota nano. Alubaki kutuna kotaka wapi? Kota kana na YouTube. Bakota ngopo. Zela. Bon, Yango. Yoka. Tu t'es aimé et Louise Boss Brother. Yako ta me pesa broche. Na luku tu ba voter. Stéphanie La Rose Show. Allo advité. Cynthia Kamsi Show. Advité. Aimé aussi champagne couloir des stars. Advité. Oui, Mukenya Eshika ya Mindele. Advité. Ya Mindule. Lisa Lesi 100% grâce. Advité. Voilà. Oya za la grâce ya doka grâce au batmalia. Yoka Angelique nani? Angelique Sosongo. Sandrine Sama. Hervé Aurore. Évangéliste Cathy Dichel. Kisha Love et Nathan la charmante. DJ Lendoré Shigamo. Bibi Swami la charmante. Bibi Wivi Ilunga Mobutu 32 ans de pouvoir. Maman Belle à Londres. Béni Samba Câble Mère. Frère Jos Kauta. Jami Foss Pangasudi. Fifi et Fefe Chimbalanga. Merci Queen. Marie-France Nzembela attaqué Bango. Blaise Rossi Lulendo. Blaise Rossi Lulendo. Sobrino. Oye. Jenny
Okito. Et avec Jenny au casse à la charmante. Ouais, Afrique du Sud. Johnny au casse. Fir firme ngoma. Fir ngoma. C'est où? Nadudi. Yo kanano. Yo ko ebi boti kanano koloba loba boy. Obi makambo ezokende mabe. Et ana mwana mwasi mosusu ba bolosa na kabe anga na Victor na zo mona bango po ani na kutani soki na ba cronifate yango bozo bengaka ba komi ateo exemple lokwa o moseka alobi soki obi mwana mwasi o queen bakutana ye na nani na queen soki nani alibaki makambo wana atela nano nani modusu nani masupa pena mokundo nani masu comment ça allez à finir oyebi bana baso bazosala misala otie journaliste oyebi osengi moto interview ayepo intervive ye makambo alobeli yo etie makambo oyo osengaki ye okomona titre akokoma kuna oyo etere afingi boye oyo alobi oyo azalaka bien te matama ya osolane mie osolane mpe mie kasi ntango ende akomofingo na omaana bango soki babwaki biloko na bango na bainternet eza kaka eyindi nde bayindisaka bongo bayebaka teke likolo nde moto eyindaka me bango bakoma koyindisa na kati ya internet sos awa eza ya koyinda makambo ebebi mpe mingimingi eloko epesaka ngai kanda bakozwa babitakala na bango bake babwaki yango na internet yo mwana mwasi penza motono ezosala odi nzumbu na yo kotiki yango na internet oyo mokili mobimba bazotala ozodira nini okende kolukaka badelivrance na baeglize libala yango soki olingi ozwa ifota mabele na yo tozwa nzoto na bomwasi alo otikeli yango bato na internet batalaka yango mosusu okomona mitandi mpena na bamisu basala ni aza mai na ye mosusu na poto ye zwi nyonso ya ye nyonso Toto, cha. Aya, naza uyuka Nicole. Nicole Kafuti. Bon, ni nani beau frère Guy Roger. Vous avez bien connu à Londres, hein? Kasi, elle a toujours ça, kaka kunati. Ah, ça va, ok, d'accord. Na yuku. Nani? Oh, tiens, on va pas y nono nakasila. Pour na senga kaka téléphone. Et oui, hein? Ok, merci. Ça va? Pachanga ba unaruba niveau ki mutema ngo yo jango. Te pachanga ba nkukata te ba yibango. Ma chani miero oyo kubi kucha benga bang. Benga kandi ngo. Uri utika ngate pona nini? Nasani yo nini? Papa, ukogosha mtima mabebu tina niveau fine. Tungali kamla komo mona na vina ngana komo. Okay ndo koti na mwana na yo, ba juji wana bakati yanga mwana balunguriye, batiki mwana na yo. Chwa greshi mpishi. Yanga ulangi balunguri. Bon bien. Yari bosuna ko yibisobo. Tangu ye pa ya mutu za mupaya balubaka bonjour ou bien bonsoir. Bonjour non prochaine. Papa na yebo ye pona likambo buyi. Ozubite ugangi pamba. Bonjour non prochaine. Papa vanda. Pona la soke da yambaka bien vanda. Na yibiso likambo yiri. Mets-toi. Sho kumi we kiti uruko kichanga kanda na yenge nde pona lubila yo. Na sina sakana na yo na kubangelo ni. Vanda. Na jo fanda na jala tebe na ukeni. Ma viokele. Luba. On est en famille. Mais ngana yoto za kubuma na pamba. Bana wana pi baza kubuma na pamba. Pona nini? Pona émission wana kaka ya Congo Base. Mais mwana nanga pi ajouté? Hein? Ngapi mwana nanga ajouté. Yayo ajouté. Oh. Yayo pas ajouté. Ah mais c'est ça. Usa uyana kanda po ya kubuma na tukuma na pamba. On est famille. Et ça nini? Eza luyenge eza kuya pona bangu bana. Bangu bana ndiye bazoko yana loyenge na bangu pona émission wana ya Congo Base. Baza kusala mais c'est ça. Mais Congo Base on peut choco tariba jo chaida émission eza na bien. Kombu Congo Base. Mais bana ndiye bazoko chaida ngoma bi. Ah siko yo pesinga raison. Neti yanga mwana ba utu publier burumbu. Tala yanga mwana kwa bimawa. Jila. Nakulakisa yo bamona nga babiti na lakisa ndenge mwana salaka kwana obima jo sale sila naza kulungula bilamba na lakisa yo papa un papa comme un enfant qui marche ni
devant mes parents, devant son parent. Yaya, moi, je suis choqué à lati kakabou. Pourquoi dans le pantalon? Toujours Congo Belge. Njoka Congo Belge, ils ont yango bien. Bana sikoyo bakomi ko baby ça. Et lokwana. Oza unananga? Et loko ya mabeli susu na zo monani. Bana ngu bazo kutambula lelo omona alati robi me karisote. Karisote na she. Bazo batenda bazo tambula bongo bulumbu na she. Bazo kwesha bana ntira. Omoni robe moko bazo. Ayo kuzwedi bana boy comme problème pour buta. Robe moko baza kulata mikolo yo, choki aujourd'hui ventilateur. Au tia courant, au tia longe. Mais il y a ça na balabala. Au tia longe, je vous ça ka ventilateur au mon un pépé. Oui, attends matina moto au mona. Baza ukosi la sikoyo Congo Belge. Ah. Bano biso tukuri buite, bano kamba yaya. Biso tukuri buite, biso tukuri. Pour mon état, sous-vêtement, et moi, c'est ça qui passe. C'est ta moitié. Oui. Ma moitié, même ni aussi. Quelle raison? Toujours. Le coup là-bas, fongoli, bango, ba chaîne, wana, banini. Moi, c'est avant d'y nandaku, à tché maquillage, à jouer téléphone, à l'erreur. T'as l'air de voir ça, t'as l'air de voir là. Non, je tiens à vous dire que l'homme mon père comprend les gars tellement les hommes ici tellement chigoy kande chili ah chigoy irere utwa ilugute yanga ajouté yayo ajouté chiko ngana yuri après si baonde mtu etie biso na conflit biso tujaba mkulu ya tito ti ba uteya bana ngukute ya baonde ni komi lelo sho te yo papa chéri bino bukola kana chéri na biso jandeng mo ute biso vitesse android talana kende yaya titu limbisa na nyoswe le kaki ujam ndikunanga mbali limbisa tubunda we limbisa ndeni ya machine akumi na jina nani usenteye machine nga ubuta ndege nini yamto nini kutwe kata ubuta ndege nini yaya tunanga na ulaksola karikiri wana bumbu au kutati bon yo malicha ina jana Marija? Ya ngoma. Aleke bang. Mongala. Chega umele. Ya ta. Oye binji mumoko nani? Ne. Be nani oyo nani azala mtushonge nani? Asala théâtre nani? Bilal. Zengaro kete to zenga ya. Voilà chers amis, ndenge na yebisa kibino ndenge boye lelo awa ezalaki que pona yebisa bino que nani moto a gagné na concours na biso ya émission Kisinjora ya Congo Buzz s'il vous plaît Boni Boyeko c'est pas respectueux. Est-ce que nakolo ba s'il vous plaît Kisinjora boss Kisinjora nani ndeko mbali na ngati vous avez besoin comme tu as gagné oui ou non? Mais il a tout tindé bon dernier match. Oui, tout tindé la game bon. S'il vous plaît. C'est quand le groupe est allé belé Kotoyo na ba ba na kin. Mais en tout cas, à ma grande surprise, parce que m'a kelé les belé awa. Au fait toto quand il que vous gagner mais malgré ma kelé na bino ata mutu moko awa ta gagner. Tu as gagné azali mutu azana kin. Comme on a écrit Christian Dos. Pas un miracle. On s'est débattu.
Comment munene neti gagné. Mais quelle information il a déjà pour y aller? C'est ça, ma jeune. Non, nous donnons très bien. Oui, je me benga moi bisanga ke popol. Aïe la chef moi c'est pour abimisa ba. Oh, ah bon? Ah, oui. Franchement, ça ressemble à Merci beaucoup. Yo zo yana ba, yo ba basi ya c'est quoi ça? Chef. Na miso ba tu vois, est-ce que ça Mec magambo wana ti. Chérie, lelo rolamba noteko. Soirée lelo ezali ngana yo. Na restaurant Delix, Mana. Claude Onga le banquier, Franco Stipuki. Nakei mopembo na mboka London City. Nakutani na bamasaba bemi ngai. Nga nazangi esika ya kozwa ta elubu na lia. Maître Tima balakisi nga nzela ya mokuse. Restaurant Delix Mana ye. Suka na komela na kolia. Pascal Chioka, Eva Katanga Tavara Baruti, Junior Kaseya, Jacques Decoq, Blandine Katako, Ornella Mambweni, Gaston JPX, Batuma Kungu, Christelle Kapinga, Jocelyne Plaque Lopez, Ikerno Kudinga, Robert Cisco, Elvis Elvador. Delix Mana, un repas succulent, une symphonie de saveurs, un personnel souriant et accueillant. Nakati Motongi cité, on colle un appétit. Delix Mana, que du bonheur. Maestro Junior Bondo, Lanzanga Itoleka, Lanzanga Itokendena Delix. Allez viens, Cynthia Kamcho. Delix Mana, restaurant moko ya bien, nutrition na standard ya 5 étoiles. Christian Kabasele nazolelo tuna ngai nini Makindaye Pardon pesanga mana na mela motema basi Gloria Ntoli Delix pesanga tabanalia Clara Gabs Linga omona na mosika balobela yo te. Delix Mana ya bana poto ileinga lelo bandeko nanga nga nalie bile ya Mana Beni Samba Aurélie Maluka. Papa, on le voit que Rolia tous en ensalade. Mais pour nous côté la moninga zolia na miso ma boy. La Josina Mikongo, Eselena Fumba, Akasana Mosaka, Eleni na
na pokwa lelo nano na leite DJ Linzo Jise Mungu Cédric Tonga na Richard Botuli bomema ngai na restaurant de luxe manai kuna nde qualité n'élégance nani ebite beli joko tuna sango ya deluxe boni boni bakata bibale pobaliye Maya Shiski ata nalabi te nakolia nanga Beni Masonka ata bateko we tokozwa mama Manix Cash Money Sandrine Samae architecte je suis Moussoupa Israël Mona I am music Latif à la Queen tu vois ça Sasa Dike vamos a la viva lo puerto mamma mia olele Clarisse Paulé, Laurent Perrier Mama Satoko balata kitoko kasi wewe tozali longo Jean-Paul Kalemba tokokutana esolo oyelanga bandeko ekikoke ya mitala panga solo plasilekasana Anderson Ayola Nandinakite Fami Chamala Bozongisi Bilengi Adelix Mana Esikana Zota Sentiment Ngaye Bilei Yako Mais jamais Chamala Osupi Singaye Clovis Mouteba dis-moi Osprova Sipela TV Nissimbo Judita Prisca le Wisham de luxe et Asuka Calonne Mitongo Christian Kabasele Monsieur Propre Righteous Writer Fania Star FL Retrouvailles Ben Choulungu Paolo Dos Santos Thomas Mbouyi Pepsa Steven Kunzi Jenny Diamona Trésor Loaloa Eddie Kati Olive TV Trésor Mazoudila Patrick Djouma Daniel Idikai Stefos Mbanza Zela moko tozoingela tokotalola Zela moko tozoingela tolanda Zela se moko tolingi tokotalola Destination finale la bombo ya moto ezalola tokende Eyaka tokende maya Yaka tokende
pensez plus aux événements passés. Voici toutes ces sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Église corps du Christ, Aneo Tobandi. Lobina yowe, maye baki yondoke. Lelo yo komina yesuwe, obandi makambasika. Soke lobina yondeke, maye baki yo, bengana kamobali, sans mettre à de l'eau na yesuwe, obandi makambasika. Eloko ya sike, ezanga histoire passée. Lelo na komba na yesuwe, na bandi makambasika. Nzambe
namona nalingi namona